Bonjour, bonsoir partout, bonsoir Landabiso, grâce à WW Info 16 et à Tonton Mwinga. Alors, Ndenge, to Tambola, chasse à chaque temps, et le Bama Sanangaï, mon cousin Dadi Kelly, première fois que tu Dadi Kelly, Banda Ekini, première fois cousin Nanga, à mon Ndenge, te présente à l'émission, en tout cas, ils agréent le plaisir. Tu as obligé de y Bambambola, même dans le Château Rouge, dans le Tongé, dans le Wapi, Maman, tout le monde a Tumbaka, Thompson, Piodi, Kamundele, Mbabola, on est salamaka, les lots, vous êtes obligé de ndenge nini basalaka mbambula oyo. Alors tous ana ingénieur to benga ba ingénieur parce que baza bato yo bazo fabriquer ba lituka nde ba benga ngo lituka. Papa bonjour. Bonjour papa. Bonne santé, ça va? Très bien papa. OK. Comment na ba mbambula oyo ba lituka oyo bino bo salaka ngo? Oui, biso to salaka ngo to za ba sorte bela matuka. To za nango awa boza ba image ça. Biso to salaka ngo. Ok, d'accord. Vous fabriquez parce que nous avons madusu oyo eza batol mais et comme ndenge ti et comme kolinga maboy et comme lituka boy pour balamba ba pundu balamba ba ngai ba ndunda biloko nyonso. Bon, premièrement tous dans lituka il y a argile les alliés to laxabino. Après toi na oya jantre ba yebi yango. Il y a jantre yango yo. Eza akotumbela mbisi père kolambela ngo. Bon moi là même na 20 000 bien 10 000 francs. Ba tie oya jantre na kati ya billet. Pour ça art ya biso ça ngo na jantre. So ta na billet bon la biso bimi ba 10 000 francs au moins na lituka ba tie wana. En plus o eza ya tol. Bon, tol ya camion, tol la congélateur. Bon, tol yango to fabriquer nango. Ba biloko. OK, d'accord. Boye ndenge bo fabriquer bo ndenge bo tala ka durer nango ça prend à peu près combien de temps? Bon, le gros là, oh, il y a tol simple. Soko sombi, au ça, 8 mois, 7 mois après, et bébé. Ouais. Et voyage à ou bien, et ça, il y a Congo, bien, batapoto, peut somba. Bon, il y a argile, batapoto, tu y a un français, ah, film abisso déjà, et qui n'a pas de argile, non, il y a gaz. Pour toi, la projet, tout ça, il y a gaz, il peut. Tu as la formation, dans abisso, il y a des étudiants, il faut que la formation, ensemble. Et qui n'a pas déjà des arts, qui n'a pas de. À part ça, oh, il y a gens très peu, il y a un monde qui va tirer un lambongo. Batiango lambongo, on a sauté 10 000 francs au monde à l'Ituka et ça. Et qui n'a rappelé la bambo comme pas. Le Rwanda, Togo, Guinée, Brazzaville, Angola, tout était comme Makalango. Ok, d'accord. Boye Botega, on a combien? Tant on sali l'Ituka net, tout le banet, oh, yonan. Oh, ils en a fallu à combien? Bon, le Rwanda, oh, ils en a tobandango 4500, souka 3000, 2500 de Zoaka. Le gros là, oh, il y a gens qui ont 20 000, 15 000 de Zoaka. Pour ça, oh, il se met à 2 ans, 3 ans, au Lambelango. Oh, il y a gens très durables. Ok, d'accord. Banapoto, ceux qui veulent comprendre, Sima Munungi, la Dintinga en Italie, oh, yo, à l'objet, ils ont valeur à 4500, oh, 4500 francs congolais, ça fait 2 euros. Ah, ils ont passé 2 euros, pendant qu'on somme l'eau, 2 euros. Vraiment, à ce moment, on a 2 euros. 2 euros, c'est rien, c'est rien. Ça pas même bon, il y a côté crédit, unité, mais 2 euros. Oyo, et ça n'a valeur, il y a maximum, c'est 12 euros. Donc, oyo, ça a 12 euros. Alors, pour fabriquer net, et ça, pendant qu'on fabrique, et on a combien de temps pour fabriquer, on s'en depuis Tongo? Moko, na ça, on a 7 minutes pour fabriquer un bon. Bon, la journée, on a 25 pièces. La journée, on a 25 pièces, oui. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu as facilement pour le prix, il y a le bien 4500 na Congo, ça m'a belé, na pote, ça n'a 2 euros, 2 euros, c'est rien. Il y a tu facilement. Bon, na pour te na détail, on a pièce, moi qu'on a pris au lobby. Bon, ma maman, maman, Zigida, Gambela, Ipen, partout, on a des gros. Un gars de belé, moi, l'eau est mingi. Après ça, 2000 francs aux organismes, à cause de 50 pièces, 80 pièces, 10 coups. D'accord, donc ça l'ineti, ce mutanga zongo balamoko na gros nyoso dans ça neti 1 euro, 1,50 €. Donc 1,50 € je crois. Siko musalo boso salo, botangela ngo classe ou bien kaka idée kaka ndenge mboka ezo sala kaka ezo senga ke muta débrouiller pour ça ki kuluna te oboto la batute ba aussi ma machette te okote la batna banda kuna butute oyibate est-ce que botangela en classe ou bien kaka idée moye ya ki ba format que pas mettre mo? Bon, la plupart de ça to tanga mécanique générale to zebele awa. Bon, nakati wana tout babiloko nyo ça nakati. So taliango bien même la mécanique générale babiloko tozo ba mael nyo ça nakati. To développer na Congo awa pour talaka ka to ko selo comme suite to te ka hier. Faut to sala ka eloko yo
okozwa mbongo kala mboka na biso nde tobakisa mayele bakosala batole bamatuka mpe bani apart ça nde omoni ke tosalaka yango mais esungi nga mingi mpo na tangeli classe lelo mpe naa na bana mibale bana mpe bazotanga bon toza mpe na bamisusu bana bango mpe baza na université bazotangisa bana awa na mosala oyo tofuta bandako bon eloko mpasi toyelaka place ya kosala normal nde eza te toluka baplace moko kende mpo bokadre biso mpo tovanda mpo tosala bien awa toza mpena na condition ya malamu te na place toza na dépôt te toza na place okokotisa baloi marchandise ebele eza te mpo trop de tracasserie, trop de voleurs, il y a un monde qui moi passe, il y a un coco sur un monde. Ok, d'accord. J'espère que Bandeko Bazolanda Bisso, vraiment moni qui a na place na yebi bana poto bona ba chantier, bozan ba place na bino ba dadi keli, bozan ba place na bino boko zo Bandeko yo, bo pesi bango espace wana na yebi ke esali bien na venanga sous le bongala, yo makamyo lingaka mingi yango yo venanga lisusu Alex Liaou bana professeur Liaou, ba bino bolinga bo encadrer bango yo. C'est nanga mami Lolendo place Azolanda, Jourdas waka Toulou o azolanda biso mobali ya Wali Mabwindi na kati ya Italie. Alors à part wana sikoyo olobi oyo fabrica bon oyo pendant salon ezo a combien de temps oyo munene oyo okosala ngo ba 1h30 oto teka ngo 20 000 francs teka ngo 20 000 francs okosala ngo 1h30 minutes osala ngo telemisa ngo esili boye oteka ngo to bandaka 20 000 18 000 17 000 tozwaka. À part ça, tu as un barbecue. Il y a un tige, un sauce, un poisson. Oyo, bon, on a un terrain. Bon, on a un kermesse, un terrain. Oyo, on a un terrain, il y a poto. Et ça là, oh, papa, pour ça, on solo la mouké. Pour ça, on solo mouké. Oh, ils ont la valeur à combien? Oh, tumba bakamunde. Oh, ils ont $15. Ils ont $15 dans $. Donc 10 €. 10 €, c'est ça. $15. Mais oh, ça là, combien de temps pour oh, ça là, 2 ans. Vous savez, là, mais pour la salle, vous savez, on va inéditer pour solution. Oui. Ceux qui n'accompagnent bien, ceux qui m'ont encadré bien, m'ont bon, on a évidemment. Beaucoup ça, la société m'a fait fabriquer balituka oyo. Bon, et là, bien de l'Ukaka Yangwana. Moutadote a préféré la boutique, maison d'habillement. Et là, les tout cas, bénéfice, bah, moussa n'a pas bon zate. Pourquoi son bateau à $1000, sauf 20 bateaux, vous avez bénéfice fois 3 fois 4. À toi, faut bon mobo otira na mbongo ebele otie ba maison na yo akoteka biloko o valoriser ngo tie ba couleur makamyo so tie na ba maison oza na avantage oleki muto tie ba maison d'habillement oleki muto tie ba cabine kilikili po musana na biso za ka fois 2 fois 3 bénéfice za kanengo wana bon na comprendre te ba mbongo botie na bandako ba mbongo bozo panza o za mbongo ta tokenaki voyage mo na Togo ba maison na Togo la maison formation mo na Togo. Ba maison ba biloko biso ba matuka za ba barbecue ba maison pena minene mais pourquoi pas na RDC bozu ba mbongo boni ba maison d'habillement boni ba terrasse donc ba biloko so bochango na Ipen na Victor partout ba maison na oteka combien par jour bon tolo ba ke soki lelo mutu moko ya bonne volonté na poto alobi ke alukanga tozwayo basa lelo maison maya munene yo pe organiser pe bato et ozala quelque chose à bien être société. La société munene to engagé bana mike o ba petit alelo ya mike to former bango pour formation la chose une semaine abi musala abandi lelo après une semaine à former arrêter les mi to former ba te belé comme société pe to salia o comprendre bil arnyo sa kolinga na mbongo muke mais place ka to vandi azo futa biso par mois mais akoye moko ko sentir aolia kitoko. Ok d'accord to poussa na mo muke lisusu to kota kuna total nini ba lituka et salamaka ndenge ba mbamule salamaka papa mais to ko bossa na te baluka no bo lisusu mo muke na ngana bossa na question na yo moko ndenge oremakaka et daka batu mingi ya so courant za te webi na Afrique mo wa courant za kama mo bulu bon et daka pona courant en plus bon butu zo préférer le ko ya makala alambi réchaud tala kaka alamba na makala po sala bien mariage na courant mais alors préférer alamba na makala ibele bazani ngwana jate ke po alamba lituka zangi réchaudé a préférer tamso lituka pona rapidité peut-être pona groupe ya lituka za na gunango a préférer alamba ngwana yango to lituka za na ba gombe za na ba ma campagne mutu kote coureza bien mais a préférer ça za lituka na ndako. Ok d'accord. Peter Bazola place Azolanda biso ya mami place Azolanda biso amekana ko tuna mwa muketo mekokota kota kuna dadi keli masana nga mon cousin propre to pousa na mwa mukeli boso total na ndeni ba fabrica ngo kama mema biso mwa muke awa to komi na table na yo bil oko présenter biso ba arozo sala oui oyo gozo ngo bien oyo zali pa carré ba ma pa carré to liaka na kini ya 300 yango moni ke ma panye so carré biso to sala ar yango
po ebi malipa ete kama carré biso to sala kango bato bayebaka te boyebi ka lituka o te mapa carré omonaka yango to salaka forme yango na aluminium to la nzungu ne basaka banzungu bato yango en plus o eza gâteau ba gâteau ya nini ya mariage ba gâteau ya anniversaire yango o eza pona ba gâteau so na posa ba selo gâteau forme yo solingi to ba forme yango eza ba ya ka place yo à part ça oyo eza ya cake o moni nzela eza ba papier moko batiaka na kati so tie na kati o sala gâteau ya cake o moni na ba eza na ba alimentation ya cake o moni batiaka ba papier moko na kati oyo eza gâteau à cœur forme à cœur oyo eza ba gâteau boliaka ba cœur yango oyo ba forme to salaka awa ba boulangerie ba pâtisserie bayaka awa to salaka bango ba commande en plus oyo eza madeleine oyo eza moula madeleine zongo bien ba moula madeleine omona batiaka ba sachet mo 500 madeleine yango to salaka bango ba commande utaka awa échantillon to sali yango à part ça oyo eza mpona bato ya ferme yo moko oyebi ferme eza tobenga yango abrevoir eza mpona basoso bamelaka mai otie mai boye otie obaloli mpo mai soki soso otie na sani soso akoti na kati ecreye malade soso bakomela te bakokufa ferme batiaka mai ndenge wana te batiaka na eloko oyo soso akokota na kati te moyen mai ekoma sali te eza te soso soki otie bazomela bakwenkwe a mipanzi moye bakota na kati ate mai ezobimaka mpanzi bazomela mpona basoso ya mike oyo eza mpona basoso baya kolela mpona biloko ya basoso bato baferme bayebi otie biloko basoso bazolela mipanzi soso akoti na kati mabe maladi bato baferme baliaka basoso oyo basombaka mpona basoso à part ça oyo ya basoso ya minene oyo soso ya mike oyo basoso ya minene oyo ya ba yo moko oyebi bakai eloko naza na oyo bakataka makemba mbeli ya makemba omonaka mike bakataka wana bambeli ya makemba yango bamama bayebi makemba bakatelaka makemba mike oyebi na baflat bawabi basalaka voilà topusa nanu kama mema biso na tokota vraiment vedi kokata nanu caméra bongo te ndeko naleka naleka vraiment vite fait na solola tokota nanu kote oyo place oyo tosilisa nanu awa nanu avant tokota epai ya papa bonjour oyo namoni oyo ezali frigo mais namoni ndenge ozopasola frigo yango nazoyeba te mosala ya tolo oyo eza nini bon mosala ya tolo oyo ezosala mosala ebele tolo oyo naza kosala ba arrosoir naza kosala ba platine mpona kosalela mosala boulangerie yango mona naza kopanza tolo oyo est-ce que à part batolo ya frigo oyo bozalaka lisusu na batolo mosusu te vraiment batolo oyo ewiti mwa na usine vraiment olobi à part batolo oyo bokozoma batolo original vraiment te tozwaka yango mais na mikolo mpenza eza mpenza te eza kaka batolo ya congélateur ya frigo batolo ndenge mingi eza koyawa baemballage ezoya toza kozwa yango toza kosala tolo moko ebimisaka à peu près combien de arrosoir bon ezaka ça dépend ya ndenge okateli yango epe na grandeur nango est-ce que bino bafrigo bozwa yango wapi mpo bozwa batolo sombaka yango na bakolo nango eza bepave refuse oyo eza sur na mosala te olie abwaka yango aye atekeli biso ok d'accord frigo moko etekama neti na combien so boli bosomba mpo borécupere ka batolo bon ezaka mingi ba 12 000 ba 10 000 12 000 ça fait 10 euros hein, 10 euros eza bongo mais sikoyo ekoki kobimisa combien de matuka na tol moko na frigo moko na matuka bon kobimisa ata 7 8 complet est-ce que mosala otangela en classe ou bien nasalaka école artisanale na Nioki na mai ndombe te nasilisi après na yewa na bali kosala kobeka na longo na kobeka alors nasengaki na profiter na kobeka mpo nazwa mayele ya mondele lisusu epuis nazwa bacalibre oyo ya kosalela bakatini barosoir yango wana nde na profitaka na kobeka ok
mais place au kosala on a moneza compagnie te nazomona ngo bosala ngo mai pezo leka kala mozo leka boza bien te boza na place moko eza bien te. Est-ce que moyen ezali te fuma bo s'organiser mutu moko atia ba moyen na yeba tia bino boza na place moko eza ma bien parce que ozo na se ya moi donc je sais pas. Bon to senga ba aide mingi na bande ko ba journaliste musu ba leka wa boso na bino to senga bango ba aide te lelo to jona no réponse te to lelela na ba konjamboka même te pa ya papa gouverneur to lelela ka ye kaka bozela nano ba kanisi bisu te mais un jour ba kanisa bisu kaka. OK d'accord ndeko ozali kamoko bakisa na likambo loba père FCO masolo ya tolimbe a comme si openda profondeur te côté biso ko maka botuni eloko te so ezani eloko lutuku botuni ngote lutuku oyo to benga ngo lienge qui te so marathon liboye bato batekela biso oko bwana plutôt profitera mingi ne eloko oyo yango basala ngo mingi ba fleur à cercueil ba fleur omoni fleur ndeza o ba rotiki atom da kufi eloko lienge. D'accord to ya nanu awa to kenanu to fana nanu et pas ndeko place azo sala makambo et sali papa bonjour. Bonjour. Namoni oza ma plein na musala ma ozo sala ozo fabriquer zani ko za arrosoir arrosoir o baboka mai na bebilanga arrosoir ba jardinier ba salelaka yango. Est-ce que boye ko sala ngo boye et ko zo combien de temps na mukolo moko pour on sala arrosoir moko te pour on sala arrosoir moko ils ont encore moins de 1 heure de temps il faut sala arrosoir moko donc c'est ngala za capable ya sala di arrosoir na mukolo moko. Est-ce que différence ezakani na arrosoir ya mundele oyo mundela boka ya mai na ba jardin na ba bilanga oyo ona oyo sala na maboko yo mutu mwino différence yani arrosoir mundele ezalaka te à part ya plastique arrosoir ya mundele ezalaka te à part oyo ya plastique arrosoir ya tol ya mundele ezalaka te ka biso mto fabrika yango moko boye soki olobi moko fabriquer boko teka meteka makande ni teka na ba combien arrosoir eteka mana 12500 12500 ça fait 10 € toujours donc 12500 est-ce que teka facilement bon ezala ba période nango ndeti ba jardinier basala bilanga mingi na elanga bato balona matungulu na ba Kongo na intérieur basala bilanga mingi penza na elanga soto comme na ba elanga nde eteka maka bien mais so ba mbule bandi marché lembaka. Place au bozo salo pourquoi pas beaucoup s'organiser bozo place monnaie compagnie net société bozo fabriquer ndenge bozo fabriquer boy tozana ba moyen te moyen to s'organiser bongo ezate po tozana ba moyen ya sala bongo te. OK la tabiso arrosoir moto talavement ndenge ko ta mutu parce que na moni na ba tuyau nango ezana ba tuyau Cécile oza arrosoir Cécile oza tete arrosoir et tel ka tout ça passoire ya wa mutu ekota kande boy pesate so boka mai bon so eza ya pambe ki pesate mais so que du mai lokwa onde za boy eza na valeur ya 15 litres so que du mai mutu za na makasi ya komema ngo nino ko lo bana bat nyonso baso tala demande ne ko za nini pe posa na ko za nini na bat nyonso baso tala partout na monde entier demande nga pena pona nga demande na ngeza na ngilo te nazo bisaka na bateau ba consommateur ba sombaka ba biloko na biso to fabriquer na ponga biloko bateau ba sombaka arrosoir o baza musika ba yebi pa basala kango te ba yebake to saka pe musala oyo et za bateau ebele ba mona ka ponga beza place o ba fazer bazali place ba voyo bazali or que ba bosa na ke bateau ya série bazali biso to utaka misika to tika ba ndaku oyaka awa pona osala musala donc so mutaye pona osesa musala awa banga te toza sérieux toza musala toza ba responsable to musala tosala yango. Donc mutu aza na posa kopesa biso musala ata moni na musika aya to servir na musande to sala mbabula to sala brevoir to sala arrosoir to sala biloko ebele ya fabrication. Donc c'est ça on a koruba yango wana. OK merci to komi presque na suka ezalaki documentaire moko ya mukie o to salela ki bino vite fait pona olakisa bino comment ba fabrika ka ba mbabola comment ba fabrika ka ba lituka ba biloko wana nyonso wana nanga remercier batu nyonso balandaki biso grâce à WW-Info16 venanga sous les bwangala merci na bo santé Alexis liaou place azali merci les susu na Jordas wa Kalutulu
oyo azolanda biso Jordas wa Kalutulu azolanda biso na kati ya mboka Italie pesalanga mbote na Wali madame na yo Wali Mabwindi pesa isusu mbote na Simba Munungi Mami Lolendo pesa azolanda biso Peter Bazola ya Mami na kati ya Paris na bosanité Guidou Dembela guerrier doko ma pesa azolanda biso Pasteur Jansi Kalisa Magichi Buyi place ozali na kati ya Paris merci na binotu bandeko bango bazo débrouiller bazo sala misala na bango tranquillement mais tokosenga ka soutien oyo kaka mutema et bétisier amoni ke na koki kopesa bango chantier place ya bien azana bana poto bana ba place ya bien belé na Kishasa oyo ke bakozwa bango nyonso mon place ba travailler na ba condition eza pe bien te kala mo izoleka mayo eza propriété bazo sala na se ya moyi de nommer faut ma place ba vanda vraiment comme société moko boye et ko sala bien et ko silisa pe pasi na mboka yo za na poto monelo ko sala na mbongo na ezali te benga to ko soutenir bandeko oyo pour baba na travailler na ba condition ya bien restez branchés sur www.info16 c'est parti avec Tonton Mwiga merci c'est David Mombele M6 Kosina Yuda des fois parents français merci c'est parti